minutes ya mayebisi na kati ya Océan du Congo, minute zomi na mitano. Oyo epesamaka bongo na soutien ba mama Jawa na ba musulman na ngai. Merci Lanita Babet, il faut que yo moto ba koko Lumumba ba mama missionnaire mama Odette, que Dieu vous bénisse. Ba mama ya moto mochali balobi 15 minutes ezonga pe mama Océan parce que to zape na posa na yo ezui pour nous frapper 15 minutes pe et ça la rabiso esengo. Merci encore na fidélité ya ba mama wana yango moni 15 minutes ezongi na mana na ngata ya belanga 15 minutes ya maïbis Océan de la presse congolaise. Wana tozali bongo kokende la biso la lombango kabuya l'homme puissant tata mokonzi mo ekolo lelo penza ayambaki bongo bilenge ya République démocratique du Congo kasi na pasi wala tomoni bamboso bayingelaki tomoni bampaka nyonso o balinga kotika lisolo ezaka ya mbongo te kasi ezalaki pe ya koinda kasi totala nini o tata mokonzi alobaki na bilenge. Rambote komona bino awa mokona lelo ezali mwasi yango mingi pona bayimbo bazolanda bino sikoyo message ni bakoki kolanda bino mpona lelo. Merci ndeko nanga alingai naloba boye biso les jeunes dynamiques de l'UDPS ozomona donc titoye kosoutenir premièrement baaction ya chef de l'État, deuxièmement la sénateur ndenge atie biso maboko en tout cas topesi merci po sa visibilité à chef de l'État, vision à chef de l'État, donc ok, message clair oyo ba jeune oyo kola na bino lelo na place oyo. Bon, message ya mokuse na mokolo ba lisusu oyo na ba lisusu komoko. Lelo so ekuta ba toyebi ke jeunesse oyo lié jusque pour la soutenir chef de l'État. Nous en avons pas avancement. Nous devons encourager misala na ye. Yango tozalaki vraiment kosenga koseko ya sénateur Ken Bakonga a soutenir pe biso pour accompagner l'union sacrée. Merci. Oyo na kotiko bakisa ezali que toza komona volonté politique oyo mokonzi mboka azali na yango po ete mboka na biso ekende liboso. Lelo tozosilisa baklasi me misala ezali te. Alors liloba oyo nakokaki koloba na chef de l'État, Congo ezali ya biso nyonso. Congo ezali te keno ya parti moko prité nde ezwaka ba assise na matali mboka. Mboka ezali kokende mabe toza na posa ete tozongisa unité nationale na kati ya mboka na biso, toza na posa tozongisa mboka na biso na esika oyo bakoko na biso batikelaki yango. Lumumba aprometaki alobaki ete avenir ya Congo ezali na kati ya maboko ya ba jeunesse. Alors lokola lelo le chef de l'État a reconnaître pe yango andimi koyamba biso ba jeune, biso pe ba jeune tokangi ya biso munoko te, totelemi koloba ete chef de l'État ayeba kozwa souci na biso ba jeune, apesa biso ba misala, a créé ba emploi pour na biso ba jeune. Sinon te pas ces amangas na mboka. Merci beaucoup. OK, merci. Wana bila moko bauti kolanda boni tata mokonzi mo ekolo abengisaki bongo jeunesse kasi ya pasi pe makabu ya l'homme puissant 15 minutes ya mayebisi eyeli biloko kaka mayebisi po biso tokokele sensibilisation bino moko bolanda nini moleki bandeko nanga ba invitation masato nyonso ezali na mboso bachi ba député to ni toyebi te moko ya balcon soko okoti suka la balcon moko okoti suka wana kaka na rez-de-chaussée moko okoti kota la kati nini moleki na trois invitations la kasi bolanda bongo tozonga la biso.
15 minutes ya mayebisi tozokenda lombango bandeko na nga ekondongwa ba jeunesse congolais ba mouvement citoyen etelemaki kasi ndenge toyebisaka bino pasi pe mawa mpona nini boyebi ete bokolinga kosunga etumba te mingi bakokokanzala te bakokima kasi bozwa memo mpe bolandela mokebi ya kamwa nini moleki bakumbisi bato kasi na babundeka ye kolokongo tokei kabuya lompisa Jour pour jour, 23 ans d'existence de la MONUSCO sur le sol de Fumukimbangu. Nous comptons jour pour jour 23 ans d'existence de la MONUSCO sur le sol de Fumukimbangu Vuluzi, sans un moindre groupe armé éradiqué. Le peuple congolais croyait qu'elle était venue restaurer la paix. Malheureusement pour nous, cette mission avait d'autres agendas préjudiciables à notre intégrité et notre souveraineté. Nous sommes convaincus, si cette mission éternelle quitte notre pays, il n'y aura plus jamais de naissance de groupes rebelles à l'est de notre pays et ceux qui existent disparaîtront dans peu de temps. Et même Rwanda ne sera plus jamais proclamé exportateur du coltan. Merci. Le monde écoute, en accord avec les dieux de nos pères fondateurs. Nous déclarons la journée du 30 novembre Journée nationale de la complicité internationale. En cette date, chaque année, les peuples congolais présents et à venir se souviendront de l'embargo sur l'achat d'armes imposé sur un État souverain. Ils se souviendront encore de ce que le secrétaire général des Nations Unies avait enfoui, les rapports des experts des Nations Unies au terme des enquêtes menées sur l'agression de la RDC par le Rwanda. Désormais, la population congolaise, nous considérons la MONUSCO comme une menace contre la sécurité et l'intégrité territoriale. Alors, pour nous en débarrasser définitivement, nous allons lancer très prochainement une campagne dénommée Zéro MONUSCO sur l'ensemble de notre territoire national. Oui. Ils doivent partir, oui. La MONUSCO et ses alliés. Oui. 5. Pour finir, nous lançons, nous saluons et encourageons les commandants suprêmes des forces armées et de la police congolaise. Nous avons cité son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour sa détermination et l'abnégation. Pour sa détermination et l'abnégation la plus totale, afin de restaurer la paix et faire de la RDC un pays respectable, disposant d'une armée dissuasive. Allez-y, Monsieur le Président. Le Président, vous avez le soutien de tous les Congolais. Abat la MONUSCO! Abat la MONUSCO! 15 minutes ya mayebisi bandeko langa minute zomi na mitano ndeko yo pe soutenir yango po ezalaka la moelengi lango 15 minutes ya mayebisi oyo ezalaka bombele na osio di Congo mana nangala kunya dolanga nzamba pambola bino equipe pola te po ete boli kosunga biso kasi ya nini kamwa kabuya lompisa chela biso video ya ba Rwandais ba parti poke ba lobi bo solo po ete ba peuple congolais boye ba soki boke maponani botala nini ekomela. C'est officiel. Il y a des documents qui existent, signés par les représentants de l'UDPS, le parti du président Tshisekedi et la délégation du M23. Et de mémoire, je crois qu'ils vont à Kinshasa en septembre 2009. Tshisekedi est déjà président. Il prend langue avec la direction du M23. Il y a une délégation qui sera à Kinshasa, qui est logé, nourri par la République. Et ils discutent comme ça avec les envoyés de Tshisekedi. À l'époque, Tshisekedi demande qu'il y ait 2 bataillons
je ne suis pas très fort en termes militaires, mais un bataillon qui sera positionné dans le Bas-Congo, ça vous fait Kinshasa, mais vous allez vers l'océan. Et un autre bataillon qui viendra combattre les Codeco en Ituri. Et ensuite, qu'il y aura une conversion politique du M23. Pour la petite histoire, le M23 fait partie de la coalition qui est au pouvoir à Kinshasa. Ils ont signé un mémorandum d'entente pour soutenir le chef de l'État Tshisekedi et aujourd'hui ils sont... 15 minutes ya bayebisi na Océan du Congo wana epesi bongo mbote ya koleka la papa Alfred na mama Clarisse na lipasa na nga ino ya se ante live bande ko na ngai balobi cotisation e ko sala mapone tumba ya République démocratique du Congo ba peuple congolais batuni mbongo wana ekokita epai ya banani bakopesa banani po ete biso bato tobundaka biso kasi bile bopesa biso mbongo te na sima kotuna bopesa ki tango yango yo pona balkanisation ya République démocratique du Congo bopesa biso misolo kasi kuna tomoni ete mwana mboka président Eli Martin Fayulu Madidi a telemi a tomboli mongongo alobi ete makambo oyo esalamaki bongo na sommet ezali bongo malamu te yango bino banso tolanda la bokebi nini mwana mboka président Eli Martin Fayulu alobaki pona mayematali sommet. Sauvons la RDC en danger. Peuple congolais de l'intérieur et de la diaspora, vous êtes témoins de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. Monsieur Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. En effet, les communiqués signés lors du mini-sommet de Luanda et les propos tenus ce lundi 28 novembre à Nairobi par le président burundais constituent des preuves de la capitulation de la RDC. Les engagements pris à Luanda permettent aux Rwandais du M23, d'une part, de se replier sur nos villages situés au pied du mont Sabinyo, dans le parc national de Virunga, et d'autre part, aux troupes de l'Ouganda, du Rwanda, de Burundi et du Kenya, de s'installer dans les zones jadis occupées par le M23 sous le label de force de la communauté d'Afrique de l'Est. Cela veut tout simplement dire que nous allons désormais perdre notre souveraineté sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, sur une partie de Nyiragongo et sur une partie de Massissi. C'est inacceptable. Congolaises et Congolais, en marge de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général de cette organisation avait soutenu que le M23 possédait des armements plus perfectionnés que ceux de la MONUSCO et que ces équipements militaires venaient de quelque part et non de la forêt. Nous avons bien compris qu'il ne voulait pas nommer le Rwanda. Entre-temps, le dernier rapport des experts des Nations Unies, qui a clairement désigné le Rwanda comme agresseur, n'est toujours pas soumis à l'examen du Conseil de sécurité. Pourtant, l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda est un problème sérieux que les Nations Unies, l'Union africaine et tous les partenaires de la RDC épris de paix et de justice devraient traiter avec diligence pour arrêter les velléités hégémoniques de M. Kagame et mettre fin aux souffrances énormes qu'endurent les populations congolaises affectées directement par cette guerre injuste. Bolandi la bokebi alobi wana balkanisation ya République démocratique du Congo kasto kotuna président Eli boroke mapona mitote nini esengeli to sala bopesa biso pe bapesa solution koloba ezali bongo malamu kuna pela ngamba nouvelle là mwana mboka
Fumuzitu Fumumpa Yasa Lobaki Kaka Tango calendrier électoral Bimaki Alobi était à boy Maponamiwana calendrier wana ezali malamu te ezali précoce ezali profitable te pona bango kasi bino moko bomoni lo lenge nini ba tomboli déjà boyebi na Kasai bazali na 25 déjà % de kuna Félix Salongi l'Équateur 15% ba Kiksi kuna ba pesi kasi pasi pe mawapamba te bino ba peuple congolais boko yokate yango 15 minutes financier par basi wana babale yango ya mama ajawa assalamu alaikum bazema nanga panita babe fopo moto bakoko lumumba pe bakoko telikambango ba mama missionnaire balobi biso to kotika la te pour la soutenir prompt rétablissement mamodeti papa nanga Michael mwana mère en Autriche wana de Brino ye toujours à côté tikanza bapambola yo vraiment maman sociale la chabienne na akena la Katangese unique un kane compte kilame makambango efungwami Daniel Ngenda tokende to bunde tumba pamba te to ala posa ya Congo na banzo la bolandi bilenge bomoni bakonde ba bimai kasi na suka bilo sobolobi nini salami ezali po bino boko soutenir biso te ezali po tango to ko beta boko lingate ezali tango to ko loba boko boya tango to ko lela boko nzimate tango to ko loba bino ete makambo ezali minene tobunda po nekolo ya solo totika makambo oyo te bandeko langa 15 minutes ya mayebisi tokosuki sabongo na président burundais nini alobi po na l'armée congolaise kabuya l'homme puissant tokende bongo tobima na biso. Je voudrais en profiter pour vous rassurer, chers Congolais, ceux qui ont pris des armes pour l'autodéfense n'ont plus raison, car la région est là pour vous aider. La région restera avec vous. Les armées de la région resteront avec vous pour assurer votre sécurité jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC se constitue en une armée et une police qui sera protecteur de tout le monde. Merci na Daniel Ngenda wana na banzi bino so bolobi wow et salama na mute uta ba président baleka la République démocratique du Congo ba humilier biso lo lenge oyo pe baza ko finga mboka tata mokonzi mo ekolo akosepela pasi pe mawa kasi to moni makambo mako sala mbele malamu te to ali bongo na armée tigre yali bongo na Angola e ko senga e ya po bunde tumba pona nini ba ko kangela bango maboko nini e ko leka petit frère Zola nini e ko leka ande ko langa Emmanuel na Toulouse nini e ko leka Charlie Chobo nini e ko leka papa Mapasa nini e ko leka bandeko langai Daniel Ngenda Désiré Botuna na Mama Elisabeth Botuna na Australie papa langa G3 nini e ko leka bana South Africa merveille 15 minutes ya mayebi sito comme na suka nini e ko leka Gilo Mpinga père double la nana Mpinga gi nini e ko leka Potre Doudou Nsambi nini e ko leka programme Angola no bondia botar de bonoite na euro 15 minutes boko la na wan direct pe bino boko la na wan différé tolo banini Charlie Chobo nini eko leka mwana mère en Autriche papa Michael nini eko leka maman Célestine lokalemela bande ko langa 15 minutes ya mayebisi na banzi na awa ndeto chipo final est-ce que Congo ezana la police a solo te kasongo kasi musana est-ce que Congo ezana ba FARDC te kasi musana ba FARDC auto soutenir qui ko na ko bezani bande ko langa to tika la boite na humiliation bande ko langa équipe pour la te humiliation eza ya biso te mana nanga na kunya de langa humiliation eza ya Congo te naza ko senga la tout congolais bo soutenir biso komoni nzala luti bilo balo tango nzala ezoko tala bima peuple ba peuple ba olaché ba obenga bango na bipayo ba ko kenete mais pona ko luka kaka katu kubianza bango baki ande ko langa bo soutenir likama ba orphelin to beti mbela na juka ama to beti mbela na mama missionnaire to beti mbela na mana nangala kunya do langa to beti mbela l'équipe pour la te mama ya ba sociale mama ya bana bitike la chabienne to beti mbela la papa Michael to beti mbela la mama Célestine to beti mbela la mama na Jolie na Suisse bosunga ba orphelin et kozala bongo malamu na banzi na awande to soki si 15 minutes ya mayebisi ya océan du Congo. Merci encore une fois na Kabuya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi bisap électrique et pourquoi pas Papu directeur de recherche stratégique et ça on m'a préparé biso banga. Merci na bilonyo so obosunga biso partout bozali papa nangai tout saint bolonga na mama elo vraiment boza tellement ébélé ingete la bala ngolozi li passa nanga ino ya c'est un live vraiment mon ami de tous les temps du lolo soit bino ban soto songa Congo kasi tikeli bilo biso Kabuya l'homme puissant ndenge ni parler du peuple et bukani poete oyo basengaki basali na bango te nani asali makambo to koyebisa bino
na mikolo mizali koya miyibi wana mpe tokosite bango kasi mpona maponami fungola miso eza nango malamu ke mpo félix asalongi toboya yango tobunda article 60 article 63 esala mosala soki bokoyokelanga ekozala malamu kasi soki boboyi nga na kosala nini napesi ga moko